Qui pour la déclaration, il y a création, il y a Front Citoyen 2006, où il y a la Lingumba ya Sika pour la bana ya Congo, où il y a batela mibeko ya mboka, surtout mama ya mibeko na biso et bengama constitution. Et sengeli to batela ngo po yangonde eza ciment oyo etonga et pe simbi ndako yo Congo. Il y a une couche nini parce qu'il y a balobi, il y a les opposants, il y a les gens de la majorité, il y a la société civile, il y a une couche nini. On a signé une déclaration en tant que troisième vice-président, il y a UDPS qui va ça. Ah, comment on a UDPS qui va ça? Na bomoko, na lobi bomoko. Ingi kolobate mutu na mutu, na kitoko na yo, na malamu na yo, na popularité na yo to tie pembei. Bomoko pour na Congeza liboso. Tolobaki aloko moko c'est un des jeunes hein, ya lucha. Alobaki biso so tokokufa awa Congo kana uteotikala ya kobika. Ndenge zabu esprit agoré eza kokufa na biso na bomoto na biso pona bato asika babimi ba ko défendre intérêt ya mboka. Bazo tinda biso na nzela utolingi yango te. Biso toza ba non violent, toza ba démocrate. Aux Hollanda, il faut l'État ya Congo a présenté des excuses. 1. Na gouvernement à Sénégal. 2. Na gouvernement américain. 3. Balandi to kutani ndenge to mesana ko kutana biso na bino parce que likambo eza ya contrat. Na ebisa bino ke Kinshasa eza Congo te. Système ya ba journaliste chef de quartier. Yesho mona bamite chef de quartier soki alongwe balongoli eti yango tolobaka yo tikali kaka awa oke ofilme bumbu ozongi matete epi omibengi mpe journaliste tala kolata baveste tala likambo ekosalema wana njili oniata te ka bacostume lokola tozosala défilé de mode ndenge ndeko moko oyo azalaki ministre lokola aza pembe azongi na parlement azaki ministre na gouvernement oyo euti kokwea matata 1 azoloba pourquoi azoloba na mutu moko alobi je n'aime pas ce garçon il est vilain nalobi okanisi kozala pembe nde kozala kitoko kozala pembe nde kozala kitoko tikati ozaki poto oye awa Joseph Kabila azwi possibilité apesi yo ki ministre osali nini obandi kotala neti toyaki kosala défilé de mode mboka yango oyo biso tozali kaka na parlement ngo ozwa parole combien de fois bovanda ti yango bandeko na ngai tokobeta masolo parce que masolo eza ebele bandeko na biso oyo bakendaki Sénégal bazongi pendant que bazalaki na Sénégal masolo ebetami awa au point où bato bakomi komilobela bake Sénégal mpona nini bandeko bazonga kate bazongi Frank Edjongo alobi lelo bandeko Front mosusu ebimi Front Citoyen banani bazana kati ezalaki na Fatima boko découvrir bango est-ce que eza majorité est-ce que eza opposition est-ce que eza société civile boko yeba bango maintenant ko yebisa na bandeko bazosala manifestation bandeko opposition bazosala manifestation na Fatima bokeba parce que namoni bambuma moko boye bien te ba jeune bilongi moko namoni lelo soki bokebi te bakosimbisa bino batushe ezaka koloba na ngai biso eza pamba o moni to kiti boende lokoli ya bakopesa biso bokoko ezaka trophée ya bikeko te banda okutaki mutu afandisi yango na mesa lokola eloko mosusu mais bima awa mutu yango bapesa trophée wana luka ye soki yoka ye na population mais biso bapesi biso bakado surprise yoko interpréter yango nga namoni étoile moko ezobima na kati ya drapeau ya RDC. C'est un cadeau qu'on m'a offert, un cadeau qui me reste marqué, qui a marqué toute ma vie. Ndenge Fifi Bachala Bichilik se moda markanga na lingi bolanda après ce qui tolongwe tokeye na Chikapa tokeye na province ya Kasai esika équipe ya makasi ya tokomi wapi eza wana Didier Kikwaza kuna depuis longtemps. Nabisa kabino toujours que
ezana batu ezana batu ezaka ndengo zomona batu wana ka kofinga kocho lokola ye akomi juge de touche Congo ezaya batu mususu yaza juge de touche fa contrôle la wana sali bo ndenge mais yeso salanini le Congo a besoin de la contribution de tout le monde yeso salanini yango na zolo bezana batu ezana batu na plateau na biso ka boye to sala kalibanda to yamba batu beleti bamso bakoma ba député bakoma bilobela okomona mutu avandi alobi ngana sala Eliezer yoko sala ngayo 50 personnes sont capables de faire ça. Botika kati 50 personnes, yoko sangisa 50 personnes, obengi penta boibaye. O sala Eliezer. Tala ndenge tokenda ki OCC. Tala ndenge tokenda ki Boende. Tala ndenge tokenda ka bakatanga, ndenge tokenda ki bapa ikongila ba ijof. Kimona mukolo lupangu yango wanati. Yo pe kitato mona bayamba yo. Yangona lobina batuana to yambaka, to yamba basi to yamba mibali. Mais nous avons eu à recevoir une dame comme invitée, Madame Rita Chey, oyo nalobelaka comme toujours. Madame Wanatangwa Yokika promotion, commissaire spécial adjoint chargé à Ecofin, na développement ya Kasai. Parmi batu bayela kena priorité na mutu mwana mukolo lupangu. Émission tokomi wapi? Abenga informé na ça m'a marqué parce que ça pas embatté. Oko accompagner mutu ba politicien belé oyo ba risé na zo yebisabine. Oko accompagner ye dès azui pense c'est tout. Numéro na ya mbaka lisuta soit acheyo na liste noire. Ndenge ba ya ba komi ko tia ba fiancé na bango na ba copain bolinga bango pona ni ba copine na bino. Bango tout lokola ba fête ba ko déranger kabino ba liste noire. Toko benga na sim. Mais cette dame s'est rappelé quand même qu'il y a un journaliste qui le recevait. Et ce journaliste-là qui ne le recevait pas gratuitement parce qu'ils achètent une naïté. Maman a nazaki kofuta. Mais quand même à Kanishi qui a un monsieur au coin. Il y a un moment partout. Il faut micro. Il y a l'issue du colo, l'issue des merci et félicitations. Otikali parmi bateau ba marka vinanga. Parce que nengoga okati koloba. Qu'est-ce que j'ai à voir? Toko kitakuna toko tala ba descente na ye akeko sala nini est-ce que ndenge ba nommé ba che pourcentage toka ki même chef de l'état na discours na ya lobby beli pourcentage yo ba che na ba commissaires spéciaux akena ka kotika batu ou bien ko sala musala ndenga zokene na ba classe ko discuter na batu ndenga ko lakisa ba makambu ndenge zaleli selon ndenga ko senga ke moi chazalaka na makusate okomona plein ya ba mama batondi bazo solola nande kuna bango bokolanda yango na sima tokoya kobeta masolo to annonça kibino depuis lobi awa to tela kibino mwa muke lelo bokolanda mobimba yandeko oyo babengi mikobi bop alias Chambunda oyo bakangaki kuna na mweka ndeko wana balobi asilisi batu ngai selon information ma possession nazwi mutu moko te alobi ke bakoselier jusque là non peut-être tango émission ezoleka soki oza na version mususu oyebisanga ke bakoselier asilisi batu balobi azozwa tournevis azotobola batu miso ata bino moko toloba nini bolanda descente na biso ya Fatima bongo tozongi tel qu'indiqué par plusieurs forces sociales et politiques qui défendent le principe de l'alternance démocratique en 2016, le président Kabila, en invitant les délégués au dialogue récemment convoqué, à réfléchir sur un nouveau système électoral avec des modalités de vote peu coûteuses, ne fait plus mystère de son intention délibérée de renverser le régime constitutionnel en vigueur pour se maintenir au pouvoir en violation de son serment. Les souvenirs malheureux et douloureux des guerres et tribulations qui ont semé le désarroi dans la population congolaise et fait couler le sang des millions de filles et fils de notre pays, à cause notamment d'une certaine façon d'accéder au pouvoir par la force et de l'exercer au détriment du bien commun, est toujours présent dans nos têtes.
Dès lors, face à la gravité de la situation que traverse notre pays, nous, forces sociales et politiques, réunis le 19 décembre 2015 à Kinshasa, 10 ans après l'adoption à 85% par le peuple congolais du référendum constituant de la Constitution du 18 février 2006, réaffirmons notre attachement à la défense de la Constitution. Et à 365 jours de l'échéance du second et dernier mandat du président de la République actuelle, avons décidé de mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et actions en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen 2016. Nous disons haut et fort non à un troisième mandat, non au glissement, non à la révision ou au changement de la Constitution, non au référendum. Bandeko balandi tozali na kati ya Fatimo ndenge bomoni wana toye a ko assister na sortie officielle ya Front Citoyen 2016 oyo bandeko boyokaki tango bazongi Sénégal et tout ça balobaki ke lelo le 19 bakoloba yango toye kaka en tant que bana misala na bino avant que tous les carabandés comme sous tous nanu ndeko Basile on a bengaka honorable DG le premier de la classe Mbote honorable Mbote et les airs de Damas. Voilà Tozana Fatimo sortie officielle ya Front de Citoyen 2016 réaction na yo par rapport à la déclaration ya Mokolo. Vraiment na sepeli koyoka ba congolais nyonso. Société civile, ils ont un parti politique. Donc, société civile, bah, parti politique, bah, notabilité, bah, tout nyonso, ou sangana pona kolobeti ya solo, et sengeli, to défendre respect à la constitution nabiso. Et sengeli constitution, ils la respecter. Parce que constitution, ils ont la Bible, il n'y a pas de catholique. Donc, cette constitution est comme une folie, c'est que tu continues l'anarchie. Alors, les alliés comme Moko ya Esengo, comme on a que non, ce sont quand ça bisomoko dynamique à opposition, mais lelo oyo, en tout cas, ils ont Congo mobimba, ba Congolais nyonso, donc les certains où yo kolanda nasir, yo moko, oko zalape na kati ni no muto ozanga zate. Donc na ba journaliste, na ba nani ba tu nyonso, ba faire respecter constitution mboka na biso parce que est-ce que tous okende pas ces amours mingi. Voilà, banani baza ba membre pour le moment parce que faut passer tous na dynamique à G7 à Yakoti, banani lelo baza ba. En tout cas, pour le moment, ils ont mutu nyonso. Na mutu ya makamu na moni société civile, mais batu nyonso baza ba membre. Mutu nyonso vraiment. Bonjour, honorable. Bonjour, ça va? Oui, bouti kobima awa est-ce que tokoti koye ba nini boye ko sala lelo awa? Toye awa pondere boye bi. Tout bandana na le 19, le 20, le 21 janvier. Opposition na population congolaise baboyaki kondima biloko oyo président Kabila na batunaye bazako sala po babongo la mobeko likonzi constitution po Kabila asala glissement to atika la libela to boyaki yango tolobi biso tolingi kotosa constitution biso tolingi alternance démocratique pe to kotosa constitution na mibeko nango nyonso banda article 1er te article ya suka bongo oyo etali changement ya régime politique to changement ya koluka kozwa bokonzi na makasi to kotikala na bokonzi na makasi na kati ya constitution article 64 alobi peuple congolais il faut ça l'échec na moto nyonso tout oyo alingi kozwa bokonzi na makasi to alingi kotikala na makasi eza constitution bongo lelo tosangani tosali Front Citoyen oyo sangisi sangani banani na banani nde bazana kati parce que faut passer tozalaki à dynamique na G7 les lois za banani za ba sénégalais parce que papé sibino ba komwa ba Diouf ba koyate banani lelo tosangani nana bungi ke toi ba congolais authentique so na débat wana ba tokoloba eza ba bazoloba te donc tolobi tosangani pona te ba parti politique, société civile, ba personnalité,
bakongolais ya diaspora to ya kati ya mboka oyo balingi constitution ezala ya kozala respecté oyo alingi te alternance démocratique esama na 2016 oyo alingi kaka constitution ya mboka na makambo etali régime politique babongola yango te tosangana mpona kopekisa bao balingi kotia mobulu na kati ya mboka mobulu wana esalama te. Société civile mutu abakisi bino to bino nde mutu bobakisi société civile awa etumba oyo ezali na mutu azali na loposo ya pembe te ya moindo te oyo azali société civile to pe oyo ya politique te awa etali Congo Congo ezali na mobeko moye mobeko monene oyo babengi constitution soki mobeko likonzi wana ekwe Congo ekozala te yango wana tozali awa ezali société civile ezali biso baetolinga politique na bao balinga masano balinga makambo ndenge na ndenge toyawa bo congolais. Merci beaucoup. Mbote. Oui, Mbote. Oui, il y a bien un commentaire par rapport à Makambo et l'équipe. Oui, tu es représenter Franck Dongo parce qu'il y a Azaraki na Bango na Sénégal, a signé une déclaration, mais le lobby a Diouf. Comme il y a Diouf. Non. Franck Diouf. Non, l'essentiel c'est que Azo lutter pour la promotion et l'intérêt des Congolais. Combo ils ont un problème était. Diouf bazar africain, ce qu'on a combo à Sénégalais, droit civil congolais et Pexakayangote. L'essentiel c'est que bazako le bâti opposition bakokozwa pouvoir te parce que bazali unité mais les autres mon ici to pesi exemple contraire ezolaksake non seulement ba opposa ba se réunir mais société civile na ba personnalité mususu balingi mboka na bango est tombé trop bas par le truchement ya contournement ou changement ou violation ya constitution. Albert Moleka Mbote. Mbote Monaco Lupango. Voilà tokutani lisusu sima ya mwa mikolo awa oyikosala nini na Fatima. Naki pour la déclaration la création il y a Front Citoyen 2006 où ezali lokola lingomba ya sika pona bana ya Congo oyo balingi ko batela mibeko ya mboka surtout mama ya mibeko na biso ebengama constitution esengeli to batela ngo po yango nde eza ciment oyo etonga epe esimbi ndako yo Congo. Il y a une couche nini parce qu'il y a balobi, il y a les opposants, il y a les gens de la majorité, il y a la société civile. Il y a une couche nini. Na signé une déclaration en tant que troisième vice-président, il y a UDPS qui va ça. Ah, comment on a UDPS qui va ça? Ah, on le collo yebite. Ah, Oyebi. Mwana mboka Mike Mukebai lelo bokutani awa est-ce que tokoti koyeba nini yango ememi bino awa boye kosala nini awa nazo yo bazo benga bakomi ko benga yo Diouf ngai na ebite kombo angeza Mukebai to bato nazo ba makambo ebele photo zongi se makambo ndengo lobaki to sololi awa ti na yoki bato batangi kombo filimbi te batangi kombo lucha te to sangana ekuna bato balobi bana o bazo bunda pona Congo ba monite biso ba mikolo ba kosaka politique soko ba bite basangana o akoya bongai yango bana wana bato basalaki keto sangana eye bana na Congo te bana wana ya filimbi na lucha basai mosa monene tango to bandi masolo kuna moko na bango asengi biso abi to ekokuta na poto kufa Congo c'est quoi yango nde bitumbo toza nango oyo moni awa bato baye ko chalinzaka pona eloko babengi faux citoyen ngolo bate yo mwana Congo oza politicien oza moto ya société civile oza journaliste telema pomboka na yo ekende liboso telema pote constitution mboka na yo babongola yango te yango wana nde omoni eye awa tozaki na baninga ebele mingi bazongi ya mboka te bazalaki na ba rendez-vous na bango kuna mboka mikili tango tosisi bakei o bazongi awa nde omoni balongwaki awa nzela ya Kinshasa po bato abayike tokimi tokeko sa mobulu toya ko boma mboka ndenge nzela tobimelaki na nzela ya njili nzela tozongeli pona wakisa bana mboka te biso to bato mobulu te bato bako ba mobulu bangonde bako linga ko bakisa mobulu kasi tango mobulu ebanda mo kwa 19 bakokaka yango te batika kombo ya mobulu bako loba wana peuple azana bango te peuple alingi loko wana te peuple atalaki te moboko likondi moto ya sali mandabo mibale akei Mike Mukebai olongwe journaliste oko un politicien oko tuna ngai oko tuna ngai la komi politicien te naza citoyen engagé
ozatanga ngonga kotuna nga motuna te ozomona maloba na nga te ko eza journaliste te journaliste na kendo koma pe na sila komi mingi bato bayebi ke nakomaka malamu nakomi na bitumba mpo na mboka na ngai botika nga asala bitumba eza droit na ngai na telemi sikoyo mpo na kobunda mpo mboka bana oyo biso bazwa etelo ya malamu balia malamu ezala te bokonzi oyo boye bolingi seko bokotonga bandako tongo tipokwa tolingi yango isu te oyo Kongo eza na pasi kasi mwa misolo ya moke ezokota na Kongo tokokabola yango boni Mike Mukebayi okomi Jean-Marie Kasamba ya opposition to ne okomi Jean-Marie Kasamba te Jean-Marie Kasamba ya opposition te nawe okoma lokwa yete nawe okoma lokwa yete po oyo asalaka nga nayebaka te ngai na tango nakoloba awa na milobeli nakoyebisa yo ndeko lege oyo eza journaliste te ezali citoyen engagé Jean-Marie asalaka ayembi jalelo wa Kabila nyonso asangisi président ya UNPC kaka ye te nga na lobi awa eza journaliste Mukebayi te tango bamupe babengi te totambola mokolo ya zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mobu ekoya nakoya na manifestation komona nga te na micro nakozala pase bato bakotambola. Et voilà après bandeko wana bolandi président ya Front Citoyen azangi koloba te boyoki ba Mike Mukebayi ba Bazili Olongo ba Ingele Ifoto ba Jean Lucien Mbusa ba représentant ya ba Frank Diongo bandeko balobaki. Mais Bolandana, nous président. Bonjour président. Bonjour. Vous pouvez nous dire de quoi il s'agit aujourd'hui ici à Fatima? Aujourd'hui, nous avons publié la déclaration qui lance les activités du Front Citoyen 2016. Un front que nous venons de mettre en place dans le but, n'est-ce pas, de faire respecter la Constitution et aussi de faire en sorte que les élections, principalement l'élection présidentielle, soient organisées dans les délais légaux. Le Front Citoyen est constitué de qui c'est un front constitué des opposants ou il est constitué de qui? Le Front Citoyen, c'est un rassemblement de tous les Congolais, de la majorité, de l'opposition, de la société civile et les personnalités indépendantes qui croient que la paix de ce pays, de notre pays, dépend aussi du respect de la Constitution et de l'alternance politique. Et donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, les Fronts Citoyens, ce n'est pas un mouvement des opposants politiques et des membres de la société civile. Les Fronts Citoyens, tous ceux qui croient, tous ceux qui militent, même sans le dire ouvertement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même dans la majorité présidentielle, qui veulent que la Constitution soit respectée, qui veulent que l'élection soit organisée dans les délais constitutionnels. Toutes ces personnes-là sont aussi membres du Front Citoyen, en dehors des opposants et en dehors des acteurs de la société civile. Tout Congolais qui pense que le respect de la Constitution est important, tout Congolais qui pense qu'il faut que l'élection présidentielle soit organisée dans les délais constitutionnels et qui a besoin d'un cadre pour militer pour que ces deux choses, ces deux actions soient réalisées, il est bienvenu au Front Citoyen. Il est bienvenu au Front Citoyen, mais je n'ai vu aucun membre de la majorité présidentielle dans la salle. La signature de la déclaration continue. Et en dehors de ce qui vient d'être fait ici, nous irons d'un parti politique à un autre, d'une organisation de la société civile à une autre, pour que toutes les personnes qui sont intéressées, qui pensent que c'est une action qui n'a pas de connotation politique, c'est une action qui met au centre le Congo. Et tous ceux qui aiment le Congo viendront signer, comme il y en a encore beaucoup qui ont signé aujourd'hui, de la société civile comme des partis politiques. On peut considérer que les Fronts Citoyens, c'est les fruits ou les résultats de la rencontre de Gorée au Sénégal. Non, les Fronts Citoyens, c'est une réflexion que nous avons commencée depuis longtemps, mais les circonstances actuelles, surtout les discours qui ont été prononcés par le président de la République, nous a poussé à concrétiser maintenant cette idée que nous avions depuis longtemps de lancer les Fronts Citoyens 2016. Mwana mboka Frank Diongo mutuna nanga ezaboy bokamati nzela awa bokei Sénégal na ili oyo zo expliquer biso to comme historien ya kunanga na habité
Boni ngana ebaki que Franck Diongo a invité comme intervenant. Et non invité comme participant mutu azali ko kende ko yekola nini akosala. Parce que mboka na biso toza pleine expérience ya kopesa bato ebele. Biso to bimisa biye ya 1 million de francs. Il y a 1 million de Zaïre. Toza bato ya liboso. Biso to bimisa formule ya 1+4. Toza bato ya liboso. Donc, tous les expériences de Rosala, tous les 19, les 20, les 21, awa. Tout ça, quand même, moi, Baksho est belé. Boni, bango pe bakoya ko yekola ipana biso awate, kaka bino wokendaka ko yekola o Burkina Faso, ce qui n'engeni. Mutuna ya liboso yangwana. Donc, nous, on n'a pas d'expérience à transmettre aux autres. Et ça, kaka biso, donc, tous ande ba, o babengi na Swahili, ba chamusho. Donc, ba toa suka. Nous allons comprendre. Ça, c'est un. Deuxième question, Franck Diongo. Là, tant que la majorité ne détruisons pas ce que nous avons construit ensemble. Détruire c'est aussi la démocratie que nous avons construit ensemble, qu'on ne doit pas détruire. Bien qu'on apprendre un soulèvement populaire. Soulèvement populaire wana tokozonga na case de départ tokokendeka kaliboso bango pe bako pona nzela na bango ya passage ya makasi bozomona teke bino nyonso mibale bokokani bolingi nde tozonga nsima olia ya ke tokende liboso ya misato bandeko awa bakoloba makambo awa wana zolobela chef de l'état alobi awa makambo na bino wana ya kotambolaka alobi bien que solution ekouta ni na Orient ni na Occident et à côté kaka jamais muto à compromettre kimia oyo na mboka. À part chef de l'État, nous avons suivi le président de l'Assemblée nationale oyo za député alobeli likambo yango lisusu et que tango bokozonga bokovanda bino nyonso ndenge bokendaki bosali compte rendu bino nyonso ensemble. Il y a Sénégal na Gorée et Ali Aliboso bomoko ya ba opposant tozui conscience ya danger ezoye la mboka tozui conscience ya pokoso ya 2006 pe ya 2011 tozui conscience ya kumbo ya mboka ekabwana o babengi balkanisation po babundisa ekolo bali batomboki eyali likambo munene oyo eyokiseko na biso soni etalisi te leta na biso na bakambi na yango bakobanga te bakotika pouvoir eke bakobanga kanda ya population epi comportement na yango etalisi te bazali sur na bango te napesi ndakisa mutu lokola Franck Diongo boyebi bino nyonso nazalaki dernier prisonnier politique ya Marshal Mobutu na Kanchati bino nyonso boyebi yango monsieur Kabila mpe ayebi yango monsieur Mende mpe ayebi yango Kasamba mpe ayebi yango Minaku mpe ayebi yango et puis pression basali na ambassade ya Sénégal yaki nini ke tokata réunion mpo baexpulse biso bayebeki bakomaki bamandat déjà mais nyonso wana bazwi te tokataka réunion te tokontinue réunion tina suka mpe lokola tokendeki na motema moko tosaleli mboka mpe tozongi normalement moto asali ake kosala complot okoya na 2h du matin okoya na 1h du matin mpo na programme ya avion fallait koma na minute 45 heure ya mbulu wana eye on a fait 30 minutes likolo tokita na Brazzaville mbula etikaki moke tokita na Angola mais nzambe asalisi lokola tokende kodefendre mboka nde tokokita awa moko atunaki bokomaka nde nini na profitaki na introduction napesa merci na baaméricain les allemands union européenne nations unies oyo bakebisaki l'état ntango nayebisa bino l'état Congo l'état moyini bondimaka te l'état moloki l'état mutungisi makambo etali ndeko eleze malheureusement na mbula wana population na aéroport bazalaki plein soki ezalaka ke bakamera bazalaki na butu wana boni bokama nombre ya population bazali na aéroport mona koyamba biso
Et na ba député au bakende ki awa, il y a eu plus de 25 députés donc ba toka ta ensemble na bango na boloko. Donc na besoin de remercier ba député OEP, il y a opposition bakende ki tina aéroport. Alors Mambetali continuité à poursuite. L'arbitraire ne peut pas vaincre la droiture ou le respect de la loi. Engi Golobanine. Mamba levé immunité et Sili Bobo Sanango parce qu'il n'y a eu aucune résolution de la plénière. Le cas des aïe question Baloba qui n'a plénière, résolution mon côté, il y a procédure à lever d'immunité, résolution mon côté, et Zouama qui pose l'accusation. Donc, le cas la question est qui débattait en plénière, résolution exactée. Il y en a comme un parlementaire qui a son 3e mandat. Donc, procédure d'arrestation, il s'est clôturé, et s'il n'y aura plus rien, et c'est fini. La page est tournée. À moins qu'il y ait une autre flagrance dans le futur, il y a Motomoussousou. Mais pour un dossier à Île de Gorée, la pratique parlementaire, le droit parlementaire, comme que ces actes évoqués, la question est terminée. Bazon dans la démocratie, dans la élection, Ndemboka et Kendeliboso. Compte tenu à Makambo Nyoso, Otosali, Bokomon Nango le 19. Ndekoleze, Ozana Libunga, Franck Diongo, Boyebi que y a la panda, il y a transparence, il y a Bosolo. Soko Tali Malamu, Makambe Belé na lobité par rapport, il y a des documents Oyo, toko publié le 19. N'a pas seulement rendez-vous le 19. Dans le 19, Nazarate, Makambo Nyose Kolobama le 19 pour engager Ngai. Ozolanda. Donc, Ingi Kolobate, na yebisio mingi ke na bomoko na lobi bomoko ingi kolobate mutu na mutu na kitoko na yo na malamu na yo na popularité na yo totie pembeni bomoko po na kongeza liboso tolobaki eloko moko c'est un des jeunes ya lucha alobaki biso nyonso tokokufa awa kongo kana otikala ya kobika ndenge eza boye esprit agoré eza kokufa na biso na bomoto na biso pona bato asika babimi bako défendre intérêt ya mboka bazo tinda biso na nzela otolingi yango te biso toza ba non violent toza ba démocrate ozolanda il faut l'état ya Congo a présenté ba excuse 1 na gouvernement ya Sénégal 2 na gouvernement américain 3 na gouvernement ya Allemagne pe na fondation Coran Anadoued et puis qu'on présentait biso ba excuse parce que ba présenter biso le col ba criminel devant ba famille na biso bana na biso ba électeur na biso pe na face à mokili et puis na ba koko na biso bazaki ba esclave au nom de toute l'Afrique il faut ba présenter ba excuse pour ba fingisi minyoko ya bakoko na biso bakufa na nzela ya esclave po basali profanation na site ya souffrance ya bana Afrika o babengi Ide Gorée donc baprofane Gorée moto ya kobangisa moninga te. Merci na bino nyonso. Et voilà, le Congo a besoin de la participation, si pas de la contribution à mutu nyonso tout. Yango nazo insister juge de touche kanga mbanga na yo bimisa pe elongiti. Hein? Donc tu crois que le Congo a besoin de juge de touche. Yo vandi wana. Omoni ndeko Eliezer, lelo vanda kiboyi. Mais yo paye ko vanda. Chacun dans son domaine a intérêt ya kotambola pona ko bundele ekolo na ye. Yango nga nazo yebisa bato hein. Là où bato bazo luka ko buka mboka o yangai. Constitution ya mboka o yangai. Ne comptez pas sur moi. Yani nazana nationalité oyo moko l'unique vrai congolais ngai tambo nga comme on a à Brazzaville nzaleleki na kimi c'est quoi cette histoire là na Brazza ko lugani biso na paradis oyo o akenda Angola pona bandi ko expédier lobela biso mais c'est quoi cette histoire nous resterons ici au Congo nous nous battrons ici au Congo nous changerons des choses ici au Congo et nous allons développer le Congo ne vous en faites pas Bovan. Tokena chikapa didie kiku akozela na lingi bolanda nanu moi activités différentes activités
ya madame Rita Chei rencontre na ba maman kotala bana classe parce que avant di kuna ta kendaki ko se reposer te à tout moment ko yoga akena lwange akebo ba intérieur akopé maté bolanda avant que topé Sabino Masolo yande ko bakangaki oyo asilisi bato na koboma ngate mtu nazolo baboko landa yango bolanda. Ah, la RDC touti wapi tokei wapi mpe tokomi wapi émission yande kwenyezere tambwe alobaka alembaka te nalandaka ye mpo asakolaka makambo nyonso ozoleka na mboka mpo aza mwana baye premier de la classe. C'est pour moi un honneur de me compter parmi nous ce jour pour répondre d'abord à votre invitation et célébrer les 16 jours d'activisme, de lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme et de la jeune fille. Je voudrais également saisir cet instant de mon adresse pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, fervent défenseur de la cause de la femme en République démocratique du Congo, qui vient trouver ma particulière gratitude au nom de toutes les femmes kassayennes pour m'avoir témoigné sa confiance en m'élevant au rang de commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques, financières et de développement pour notre nouvelle province du Kasaï. Depuis ces temps, sous l'impulsion du chef de l'État, des progrès considérables ont été accomplis dans la lutte contre les discriminations à l'égard de la femme. Cette journée s'offre à nous comme une occasion de réaffirmer notre engagement collectif dans la lutte pour le respect de la femme, maternité du monde. En ce qui me concerne, je voudrais vous rassurer d'ores et déjà de notre ferme volonté d'œuvrer pour la promotion et l'épanouissement de la jeune fille ouest kassaïenne. Aujourd'hui, comme vous le dites, le lycée d'Isanka, c'est le seul lycée de filles ici à Chikapa. Vous devez servir de modèle. Vous devez avoir une détermination de ce que vous devez faire de votre vie, de ce que vous devez être dans votre vie. Turitu ya peni, ituri bafumina peni, bana betu banyaye, turi bana bakongo, tambwe banyweyo, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Mbemba, Olenga Nkoi, nalingi bozala peni, bana ya baye. Sensibiliser notre jeune fille, la femme et nos frères et sœurs qui doivent accompagner cette femme et cette jeune fille à éviter cette discrimination, le mariage précoce, les grossesses non désirables qui ont par moments des conséquences néfastes d'atteinte des maladies. En tant que responsable et femme activiste, je ne peux pas m'interdire de sensibiliser ma communauté, surtout que nous sommes dans les 16 jours de cette sensibilisation de cette discrimination. Et les filles voudraient bien me rencontrer pour écouter ces messages. Et partout où je suis passée, j'ai trouvé qu'il était important que je leur passe ces messages. Parce qu'effectivement, nous avons un problème. Et nous voulons sortir notre jeune fille, notre femme de cette enclave, de la coutume qui la domine. Et nous voulons exhorter aussi nos frères et sœurs, nos parents, nos grands frères, nos petits frères pour accompagner cette jeune fille, accompagner cette maman qui est notre femme, qui est notre jeune sœur, qui est notre maman. Nous devons l'accompagner et nous soutenir les uns des autres. Parce que si nous avons besoin du développement, oui, l'avenir de demain c'est cette jeunesse. Et le monde c'est la femme.
C'est la femme qui construit, c'est la femme qui éduque. Et si cette femme est frustrée, elle subit la discrimination, elle ne sait pas participer. Le chef de l'État aujourd'hui, il a fait la promotion de la femme parce qu'il a compris, il voudrait que la femme participe au développement du pays. Et effectivement, la femme doit participer au développement du pays. Elle est le moteur du développement elle-même. C'est pour ça que je fais mon travail en tant que femme. Et dans mon domaine de conseiller spécial, chargé d'ECOFIN et développement, parce que je veux le développement, les gens qui doivent apporter le développement doivent être en bonne santé. Les gens qui doivent participer au développement doivent être instruits. Je suis très reconnaissante pour l'œuvre que l'épouse de notre chef de l'État, Marie-Olive Lembe, a pu apporter en termes d'investissement et de la valorisation de la femme dans notre province et précisément dans la ville de Chikapa. Nous avons une fierté qui est de la première dame au sommet de l'État qui pense à la promotion de la femme. Et je suis soulagée parce que peut-être je suis en train de réfléchir de comment trouver le financement pour trouver un cadre dans la ville de Kinshasa pour encadrer les femmes. Mais nous avions déjà une solution probante et aujourd'hui, les mamans vont avoir le diplôme pour la première promotion. Je salue la présence de Mater Mwango. Ça témoigne le soutien et l'accompagnement qu'elle a et les soucis qu'elle a par rapport à votre prise en charge et votre promotion. Tout à l'heure, là, elle remerciait la Banque mondiale parce qu'en même temps aussi, on a pensé à vous offrir les latrines parce qu'on veut vous offrir les cadres idéaux pour vous permettre de bien apprendre et vous sécuriser par rapport à votre santé. Je ne lâcherai pas de le dire, c'est vrai. Nous avions eu le président de la République, mais aujourd'hui, je l'affirme qu'il était aussi important que nous ayons un jeune à la tête de notre pays. Et je suis fière que nous ayons notre président qui est Joseph Kabila, un jeune qui a une impulsion d'une nouvelle vision et aussi qui a les soucis de la promotion de la femme, qui en est une matérialisation par votre présence. Aujourd'hui, je vais dire à une maman qui devra m'entendre que dans l'enseignement, il n'y a pas le retard. Et je suis fière parce que vous avez pris la bonne décision d'apprendre. Je suis fière de vous et je vous encourage. Il faut quelque part là, ceux qui vont placer moi dans moi si. Hein? Naesika, il faut à ça au moins une différence. La femme ne va pas décorer. Moi, si akendaka kosala musala, qu'est-ce qui différencie l'homme de la femme? Quand on mutu moko atuna kingake, ndeko Eliezer, ndenge nini wana mama moko azoloba. Ndenge nini balobelaka mingi ka kindumba ya bana basi ya bana mibali wana bakipakate. Nalobi bana basi nde biloba loba. Biloba loba eleki. Nakoya kopesa bino détail après. Mais loko na koloba, la femme est capable ya kosala compétition na mobali parce que tozotanga na bangoti. Na ba classe okuta une femme ozo sentir que er moko soki okebite ya lieyo. Abimina pourcentage de lait. Félicitations madame Eric. Je crois que il faut ko bakaka boy. Kala mingi te na kitanga moko na chikapa. Na kotala na système alisu likolo alisu. Nini boko sala kuna na kokita kuna to solola. Tozo zonga bandeko na ngai to komi na moma oyo na lingi bolanda arrestation ya ndeko oyo Mikobi Bop alias Chambunda
mais na lingi bolanda échange ya commissaire spécial na yetango azali koyebisa ye bon misusu eza na chiluba tokoya kopesa bino pe na lingala bokanga ka mutema papa Molière akomi kotanga chiluba banda yambaki mama moko ayebi lingala teka chiluba bozolanda mwana mboka Marc Manyanga Ndambo oyo aza commissaire spécial titulaire bokolanda mwana mboka Rita Chei oyo adjoint na ye chargé à Ecofin bokolanda pende koye moko bongo tozonga bolanda. Et comme vous l'avez entendu, nous avons préféré qu'il puisse parler lui-même. Calvin, quand on est né, on dit quoi? Jean Calvin. Jean Calvin. Il dit que le Bumbashi est beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'il fait de beaucoup de qui le connaît Kouane? Pas au dieu de justice, mais ou du libre, ou quoi, pour le malonce. Barbo, comme moi, que quoi, vous bisoko, quand il banto, bien zabouane ou bisoko. Voilà. Vous l'avez entendu? Ce sont ceux du groupe Bwikamboyo. C'est lui qui l'a dit. C'est pour ça que j'ai préféré que vous puissiez l'entendre de vos propres oreilles. Il a même dit qu'il a un complice qui va certainement dénoncer, mais il l'a cité, si vous l'avez entendu, un certain Calvin Mingashanga qui sera à Lubumbashi. Donc nous insistons pour que dans toutes les associations que nous constituons, dans toutes les mutualités que nous mettons sur pied, que nous puissions concourir à la réalisation et à la promotion de la paix. Alors là, vous avez bien compris que ces groupes Mbwikamboyo, en dehors de tout ce que moi j'en avais, parce que depuis que nous sommes arrivés dans la province du Kasaï, on a nullement fait allusion à tout groupe ou mouvement ici. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'un groupe terroriste puisse s'installer dans un territoire pour tuer, brûler, tout simplement parce que les protagonistes du groupe sont manipulés. Nasa la commentaire. Wana skonde botika libozotala, hein? Alinyalo banini. Alinyalo banini, alinyalo banini. Yemo kwa lobi. Commissaire à lobi. Olinyina sa commentaire ni. Na lobi boye, pona bao bayoka kachiluba te, wana commissaire spécial azaliko conscientiser a lobi loba soki otangi batu te oyo bazalaki kotinda yo yo moko okozwa etumbu mais soki otangi batu bakoki kokitisela yo poids ya etumbu na yo. Ce n'est pas que bakotika yo. Papa, yo go vanda yo nani. Moi je suis contre biloko wana. Yo nani yo kaka oza courage akoboma ndeko na yo mutuka netinga. Ozwi mbeli ozwezwa ba tournevis ozocha na miso batu. Nous avons trop entendu hein yandeko yo. Ko violer ba maman, ko tambusa batu mitakala et ça on doit accepter et encourager. Wana ezangate. Hein? Ezangate. Po ndenge balobi wana balobi il y a de cela 2 ans, azali ko terroriser batukuna. Papa, olobi d'un côté aux alaki 13h, ozo sala musala. Nde ozwi musala, ozwi boulot ya bien, ya yo ya koboma batu. Na habité. Bon, la justice va faire son travail, biso to ko accompagner bino. Mais ndeko yo alobi akanisi que ndeko oyo bakoseli makambo. Ba okobenga ngame ngai monsieur Tambwe parce que ngana za mwana mukolo lupango. Okobenga ngai comme ça olobi te bakoseli ngana ebie azaki mutu malamu azali ko sala loko mon côté. Eza malamu comme ça, il y a aussi une possibilité otiki pe numéro na yo. Banzuzi bakobenga yo pona o témoigner en faveur na ye. Mais sinon ndeko ye wana partout où on tue mes frères. Ngana mituna ka soki bato babomaka bazaka na mutema neti ya biso bato. Kozwa kambeli penza boyi.
yango zomona même culture ya ba poison koti koti na comprendre te nakoya ko sala commentaire ya trop. Rendez-vous lundi à la même heure sur la même chaîne, sur la RTVS 1. Bande konanga ya Jera ya Lokolia. Bande konanga bino bozana Chikapa na Mweka. Bino bande konanga bozana Ruchuru. Na lobina bande konanga bazana Bukavu na Uvira. Bino bande konanga bozali kuna na Equateur Mambenga. Bande konanga bozana Isiro na Mambasa. Bino bande konanga bozana Boma na Kaemba. Botika la branché parce que taka musala mais biso ka ba honneur oyo bazali honorer biso na cadre ya musala na biso parce que bayebi qui fait quoi yango moni même tangu to kitaka moko batu babungaka botika la branché